Andi aye. Andi aye lelo. Mama andi azako ya. Andi asiya ye. La musa ndeko azolala la musa ndeko azonimba mwana mwasi moko avandaki asali ko lime manzaka na ye landa eko suka boni à suivre mais mwana mwasi ovandia wa ozali ko lime manzaka mais misale zako ebela ko sala nini ezokomela yo à suivre Raf mais na sesusu nini mabe na tongo oyo poser ngai question yonde il faut répondre à la question oyo bando la muki na tongo oyo musala nini ya malonga osali na kati ndako oyo yanola ngai nini ya malonga osali na ndako oyo ovandi awa kotiaka kaka ba faire nini na yo kolima ka ba orteil na yo otiki bilamba epanzani panza bisika nyonso pona koya kovanda awa yango nde yo zoganga ganga kaka boye oganga kaka boye ka ndenge wana lobela ngai ntango yo omonaki babiloko wana ya kopanzana soki olokotaka yango obongisaka yango mabeni nenga kokomela yo maboko nenga kobeba to balingaki babengo susu mobali to ngako mamwasi yo za malade yo penza na comprendre penza yo za malade penza yo za na posanga na mukaka na tongo na bongisaka bilamba ya bebe alors yo ovandi awa ozochaka ba verni na yo yango yo zo zela nanga yo za liboma penza yo mais lisi yo za malade penza vraiment ngai na kendaka musala na travaka dipo na comprendre so ndako oyo yo ozalaka wana kovanda ka kozwa ka babote na yo vraiment moi c'est ndenge ni ozali na yebi to zoganga pona nini tozana mwana musala awa nazo comprendre le côté kalami ta ko ya vraiment akosokipe na nyonso ozawana ozoganga ko gaspiller kaka voix na yo okendaka ko crier ye wana zongeli ba verni na ye à suivre mwana mwasho yo na ndako na bango asalaka eloko te ye ba beauté na ye ba verni na ye kaka akipakata ndako te ndeko na ngai ba inscription esi bandi na ICED inadik nini ezoleka awa vraiment ezozwa ta obangisi ngai obango banga te tali ngai yo banga ka nyonso vraiment poni biloko ezobela kaka te na yite problème ni eza na tongo vraiment mais ba marmite ezokata nga manzaka na ngai penza vraiment verni na cheka na tongo ezokata na kaka est-ce que yo zosakana na nga lisi osama sekito ndenge nini yoka oyebi nini pona kimia ezala pona ni yoko kene na musala te tangu mwana musala akoya na koyebisa ye alamba amemelo yango na bureau donc yo oya komelanga na bureau to zelati mwana musala akoya alamba pe amemelanga na bureau ponga na lia yango ngai fana comprendre oyebi nini tika kolamba lisusu te ozela te nazola meloko mo pona yo te à suivre mwana mais nazo lamba pe déjà nzambe na ngai vraiment na olamba pe sute à suivre alobi banzungu ekomi kokata ye manzaka na ye mwana musala aya kolamba parce que banzungu ekomi kokata ye manzaka na ye mwana mwasi oyo bote se bote asala keloko moko te tala manzaka milai inscription na kata ICED inadik balobi bana matadi bana Congo Central Institut ya malonga mbote madame mwana musala yo na pa ya kimbote madame naza désolé ndenge na ye retard esengelaki na kutana directeur à travail na ngai yo umeli penza makasi koleka vraiment ekota na musala sika sikoyo OK ça va madame OK merci beaucoup madame à suivre ndeko na ngai kende kokoma na institut ya malonga ICED bar inadik keba na confusion awa tozolobelela ICED bar inadik madame vraiment bébé abanda kolela na kanisa azana nzala kasi kende kolesa ye madame limbisa ngai madame na kanisa ana posa mabele akomela na koka ko beta yo atambata yo okende ko lesa esengela kuna te longo awa à suivre ekosimba alinga même pas kotukomelisa mwana ekozala calme ekosimba pona nini yo kenda kotomboka kaka ye amemaki biloko na bureau na yo siko problème ezani lisi poni yo kaka te problème ezani nini ngai naliaka salade te ye ataki salade na biloko na ngai vraiment pona nini yo kaka te vraiment est-ce que yango il faut ça la problème vraiment ataki salade na kati ya biloko na yo mais pona nini olongola kaka salade pe oleloso
mais yo devant na wana ta mwasi eza nini penza et c'est là qui olamba biloko o yo moko poni osala ki yango te vraiment hein pona nini kaka opesa kama na musala kaka aibi kutende ninga na liaka vraiment hein oh problème ezaki salade et comme si comment na musala aibi kolamba te vraiment yo penza na aibi te soko za mwasi ukoma penza te nazo comprendre yo lisusu te mabe na kati ya couple oyo a suivre awa pe na butu balobi kanda na moi na butu kande zalaka te me bango kande zo continuer kaka mobali ye yo pe azotalaka kaka mwasi tomoni comme si a suivre ndeko na ngai kima na lombango ised bar inaduke basi bafongoli ba porte na bango pona ba inscription bureau ya ised inaduke ezwami na ville na bâtiment INTC kende kuna kende kokomama bazali kokoma na science infirmière kuna bazali na hospitalière et EASI gestion des institutions de santé sage-femme technique de laboratoire bazana santé communautaire informatique de gestion environnement management de projets gestion des ressources humaines comment na ISED inadiko kende kokomama numéro ya téléphone ezali 085 51 33 349 081 03 77 757 ISED inaduke bangwana bafongoli déjà ba porte na bango pour ba inscription et azomeka koluka kosimba mwasi azobwakisa loboko na ye balobi kanda na moi na butu kande ezalaka te mais awa kande ezo continuer toujours tozokoba sekokoba avec Andy Ball osepeli na filme okozanga te kobenga Andy Ball lobele Andy Ball merci na filme o télébiso Angelou Maître Blaise Bulldozer 5 étoiles Kilo ya Congo Central Maître Blaise bambote bele bisika nyoso zolanda biso à suivre tozokoba sekokoba awa tomoni mwana mwasi koma kotala tala mwana banzoto mwana kaka bango bavandi na mobali na ye et à suivre oh I don't understand. Nazo comprendre te hein mais ba marque oyo ezui mwana oyo ba tâche oyo ba pota oyo ozo comprendre te na nini ozo meka kotuna ngai ke ye azui ba pota oyo wapi manzaka no milai oyo zalaka nango ozo komituna ye azoki wapi hein manzaka no milai à suivre oh nazo mona te rapport entre eza nyonso pesa ngai bébé o sala ke ba kolelisa yete kolamsa yete OK na kolamsa yete et à suivre moi na zoki pourquoi parce que maman manzaka eleki milai nani wana na kati kuna et koza la Sylvia à suivre plus 243 89 55 33 989 tala ndenge bazoki si likola ba manzaka milai hein nani yango na photo papa mbote monsieur mbote Sylvia oh monsieur à suivre bébé nangai da naza na étage Sylvia thèse na yo ezoleka nde nini oui ezoleka bien ekosimba nazo comprendre te est-ce que yoko telema kaka wana ya kosolola buzoba olio mema bébé nanga okende kolesa ye hein nini kolesa oui ya kolia te yo pesa mabele ni yango yo ozolobelela hein oh outi koloba nini mais yo za mabele mibale pardon hein oh zela na mwa muke hein lobela ngai tangu yo okutanaki na ngai okutaki mabele na ngai ezalaki tendi ya kotelema neti basoda hein olingi na melisango mwana pote ekweya ekoma neti basoda oyo balembi okosi mema mwana ekende kolesa eserela kuna komeka kosimba ete okolobela nga ozo komela yo mwasi na ngai hein vraiment mabele yango eza ya nini penza hein et ba question eza ndenge nini eza ya ngai penza ya mwasi elinga komona na te ezala na se ya kokweya moto na lokuta et kezwa kende kolesa bébé hein mama mwana mobala zo comprendre te yo sepela komona ngo ndenge eza boye te hein ya nini yango nyonso oyo vraiment olingi oloba ke sepesaka yo te hein naza na besoin nango te oh moto na lokuta utiliser yango pona komelisa mona na yo lolobaka n'importe quoi na besoin nango te pardon hein ata batu na orphelina bamelisaka bango na mabele te hein yo za na posa ke mabele nanga ekoya pardon lokuta hein
yo zana sonité hein oh vraiment nana ngo posa te nana posa mabele na ote vraiment oh moto na lokuta après tona kola lo tungisanga ça va tokomona sikoyo tokomona na pokwa oyo à suivre mwana mwesi oyo alobi akomelisa mwana mabele te noki te azobanga mabele na ye kokweya bamelisa ye bamiliki na baserelaka ya kobeba na kati ya ndako oyo lisi oui yoka nakendaki likolo na examiner bébé hein vraiment naza na posa to s'échanger na numukie hein oh siko likambo eza nini boye hein lisi yo mukolo ya suka ezaki mukolo nini oyo yo ozwa temps na yo pona ko prendre soin ya bébé na yo hein vraiment ezo sala ngai pasi po yo o s'intéressa kaka na manzaka na yo na basuki na yo tangu nini to mkoloni ya suka oyo sokipaki na bébé na yo hein oh mon bal na ngai est-ce que yo za na idée ya combien o ngai na dépensaka pona ba produit ya beauté na nga oyebi hein oh désolé chérie hein ngai naza prête te ya kotika mabele na ngai ekweya kaka boye pona kokende komelisa mwana hein tango abotamaki na mesaki mabele soki 2 jours wana ekoki te hein lisi vraiment mwana na yo aza na posa na yo soki ozalaka prête te pona koma mama ifale koloba yango hein wana vino lingo ozala compliqué te ezomona ke komi trop pona yo penza lisi bébé wana aza na besoin na yo aza na besoin mabele na yo mama na ye aza na posa ya kozwa soin ya ye moko vraiment hein pardon na bondeli yo siko lobela ngai tangu yo okutanaki na ngai hein savedi okutanaki na ngai lisi ngai molisi oyo penza ya sexy oyo azalaki na mabele penza ya munene pe ya makasi koleka yango te bendaki pembe na ngai na ekokweya te en tout cas mabele oyo ekotikala kotelema na komelisa ngo mwana te pardon na bondeli yo vraiment hein vraiment na sokipaka na mwana na ngai malamu vraiment hein na butu aza na posa komela hein alelaka ngonga nyonso aza na posa omelisa yo ozolinga omelisa ye te mpona nini hein pardon na bondeli yo vraiment hein utiliser mabele na yo komelisa mwana penza mwana aza na posa ya bale maternel moto na lokuta yo osenga mabele na ngai te ça va c'est bon tokokuta na yango na pokwa oyo vraiment olobi okipaka yango te ça va c'est bon à suivre awa mwana pe ye yo mwana mama aboyi komelisa ye mabele aolinga soki komelisa ye mabele te pourquoi parce que mabele ne kokweya oh ça va oh bébé yaka na ngai à suivre yaka ekosimba zala calme ekosimba yiye se matadi bazo procéder na ba inscription pour na année okoko lobela ngai basi bozalaka ndenge nini hein limbisa ngai monsieur ozolobelela nini hein nazolobelela changement ndenge nini basi ba changeaka penza vraiment hein nazo comprendre te azalaki boye te avant na bala ye penza vraiment hein bébé zala calme azalaki boye te penza mais immédiatement après le bala na biso a changé mbala moko hein a komi kaka ba beauté na ye vraiment ba bijou na ye kaka ba makambo nyonso ezolobela eloko moko te zala calme bébé vraiment nazo nasika ko changer kaka naza convaincre ko changer kaka te ndenge nini yo kwa kozala si vraiment ngai na supporter ba caprice na ye na éviter so na koka ko continuer toujours ko supporter mais monsieur hein bozana mwana moko ya kitoko penza eloko moko le kitoko teke koleka mwana oyo Sylvia pardon nazo kokate makambo esi la penza monsieur tala botala mwana na bino ya muke esengo oyo azopesa bino ekoeffacer ba problème no nyonso vraiment hein à suivre oh na comprendre penza mwana mwasi kitoko vraiment na désolé zala calme tika ngai na mema ye mama alinga komelisa mona libele te azobanga mabele na ye ekokweya 089 55 oh le mona kolela lisusu te ela tuzoko baseko ko ba pe kandi bolo yoka mwana mwasi pesa ngai bébé yoka kende na cuisine sala eloko moko kolia kala mingi te azoya ok d'accord madame
Oh bobo. Bébé nanga. Bébé nanga. Oh, ozana posa kolala. Hein? Oh, ozana posa kolala. Ozana posa kolala. Awa mbutu na kati ndako oyo. IEC Matadi bazo procéder na ba inscription pour na année académique 2020-2021. Kima na lombango kende ko komisa mwana na yo na IEC Matadi parce que ba place c'est limité. Yo oyo ozolala nanu lisi. Lisi. À suivre. Nani yango na cuisine kuna? Nani aza na cuisine? Tuzoko basoko. Patron. Ezalaki yo? Oui monsieur ezalaki ngai. Nakanisaki o lisi azalaki wana. Madame aibisaki ngai na kende nanu kolamba. Oh, okende kolamba dîner, ozo sokola bilamba. Ozo pangusa ndako, ozo lesa bébé. Ye asalaka eloko moko te, azo tinda oliso okende kolamba, ye asalaka nini yango penza, musala nini vraiment. À suivre. Yo kai wana bimaki. La reine Elisabeth. Nazo comprendre te, bozolo bela nani? Tozolo bela yoko. Tozolo bela yo. Encore yena koka moi. Donc Raf yo s'associer na mwana musala pona kolobelelanga. Oh, na s'associer na yete vraiment. Pona kolobelela yo na lobi yo osala kanini pona kolobela mwana mwasi oyo atika oyo azosala pona akende kolamba yo sala ngani na ndako penza en tant que mobali nini yango yo longa joyeux memaye na limbisanga à suivre tozoko base kokoba ngai na futa ka pona yango tika ya sala musala na ye o futa ka pona yango bongo yo siko nini osala ka penza ya malonga apenza osala ke loko mpo na ngate na ndako olamba kate même soin ya bébé na yo ozwa kate vraiment yo oyo yebi kaka manzaka na yo kaka nini problème na yo eza nini pardon tika boeko tika boe mbala suka oyo bisenga na kende kolambela yo tawu na ngaki na tokisa kaka mai boe na zika kitala omonde na zika ki na zano na cicatrice awa nazo meka kolongola cicatrice oyo mekobanga te na kokai kozwa crème moko oyo eza efficace pona kolongola ba brûlure oyo ekolongwa kala mingi te oh lisi donc yo zata na soni te soni yo penza oziki ozobanga kozika oh à suivre vraiment ngai fona kende kaka kolanda ngai te nazo kende na nga soki wapi yango wana tala ndenge ozika ki foyo ka soni pona yo moko et là à suivre na kotala yo na kati ya ndako oyo inscription na kati ya ISED INADIC keba na confusion awa tozolobela ISED INADIC bazali ko inscrire na gradia pe na licence ba bureau administratif eza na bâtiment ya INTC na ve nzambe na ngai Collins nzambe na ngai obangisi ngai désolé osala nini apenza tala na banda ko zelo banda kala penza vraiment lelo zongi retable pona nini ba problème ya ba couple nini lisusu kuna ba mabe koti makasi na kati ndako wana na yebi te ndeni ko sala pona ko supporter yango ba komi ko exagérer makasi ko leka penza yangwana bébé aza stressé le kolobo ko za stressé vraiment soki ezalaka salaire ya bien oyo bafuta ngai te oyo naza nango besoin mpona thèse na ngai nayangaki na démissionné nalembi mosala oyo mpenza ozala calme olandi zala calme oyebi oyo oza nango besoin sikoyo eza nini eza kaka osokola ozwa massage moko nini oyo yo oyebi buzoba n'importe quoi ça va tokende tozokoba se kokoba bambote bele epa ya mama Augustine Konde lokolo loboko ya papa Albert Konde mama Biomba wana babokilo ya handball awa pe nini rando kana kata ndako tala mobali nga zotala ka mwasi yango lokolo loboko à suivre lokolo loboko ya kolala ko olembi etinga eti ya kolala ti mama tanenga kamwaka bébé abenga nga bébé donc sikoyo ngai bébé Raf mbala suka oyo benganga bébé zala mukolo nini to kombo mususu eza na kati ya ndako oyo yoka obenganga ogangelanga kaka lisi à gauche lisi à salibo lisi à droite sikoyo okomi na besoin nango okomi obenga ngai bébé
kotombokate pardon hein pardon yakolala penza yakolala butu ekoki penza na remarqué que olembaki butu mobimba journée mobimba nayebi ke obanda kotia ba verni na yo penza tata misu na yo koma gitare oh nakanisaki kozalaki okipe kogangela ngai na mwana mosala hein sikoyo minu ekoki hein oza na posa ngai na ya kolala hein oh yo te mutu olobaki ke okosenga ngai mabele oyo te hein yango te oyo olobaki sikozo déranger nga pona ni hein oh naza na posa ke oya kolala pembeni na ngai ekoki hein na ya kolala pembeni na yo hein et puis ozo continuer koloba te dans koloba lisusu te est-ce que nga nazo loba hein à suivre toujours koba seko koba bande konyo soit complexe colloque de la rédemption bambo tebele le directeur Igor Tomina du film ça prend plaisir na yo madame Nancy bambo tebele madame la mama balobi film c'est peli sabino toujours koba seko koba tic tac pressing ya malonga oza na posa na chelo nyoso mi balé ba oreille nyoso mi balé ozo yango hein nyoso mi balé oza na posa zoa na bakisabo naza nango besoin te à suivre ok ça va c'est bon mbuta joke bokoko bambo tebele ndeko maladie nyonso zo déranger yo kimambangu na mvoi du liboso ya hôtel le beau séjour o lisi na ngaza ya ngai moko à suivre olingi kozwa solution na maladie na yo kimambangu na mvoi du liboso ya hôtel le beau séjour okomona mbuta joke aza wana oh reine ya vie na ngai reine ya vie na ngai oh wow oh oui à suivre oh oza sérieuse hein oh bien sûr lobela ngai américain to danois hein oh nzambe na ngai eza ya solo te kobanga te na kolobela mobali na ngai oh oui nayebi ke naza na bébé mais ekoempêche ngai te na solo na mobali na ngai s'assurer que okota kombo na ngai na kati ya liste olandi hein oui sans faute oyebi tant na kokoma wana na kozala penza la plus sexy hein oh vraiment nazo rappeler au calamité oh au revoir à suivre comme si je s'aime oh mon moi soit wapi Sylvia oui madame à suivre madame ozo sala nini nazo sokolana no bilamba kuna ça va nana posa osala eloko moko pona ngai naza na posa okenda supermarché osala ba course pona ngai olambela pe mobile na ngai oh madame ekokoma déjà pourquoi te il faut na sokola so bike ma machine à laver en panne hein à suivre oh tant ngai na futaka yo est-ce que ngai na zwaka ba prétexte na pesa ba doléance te madame bien donc soki na yebisi yo ya kosokola bilamba ya kokende shika moko ya kolamba nyonso ngai nazo kosenga okosala yango ata ozo ko impliquer olongo ata 0 eza problème na ngai to comprendre nga hein oui madame ok ça va c'est bon sikoyo kende na kati kende kosala ok madame buzoba à suivre ndeko na ngai ba inscription eza ya ofele na kati ya camps GSM olingi koyekola métier na ndenge ya qualité kimambangu na camps GSM awa bangwana babanda ekolia tozoko baseko koba on dit bolbolenga lokolo boko oh nini yango pardon na bonde lio nazo kende Dubai oh vraiment okotika ko makamba ba Dubai wana hein ozoko étonner ngai donc yo oza prête ya ko kanga valise o kenda Dubai yango lingo sala bébé oui bébé na bazo teka ba mafuta ya bien pona Dubai kuna nga nazo kende ka kuna na kende kosoma mafuta na ko pakola na Dubai yo za sérieux donc ozo futa kaka billet ya avion kaka visa pona okende kosoma mafuta ko pakola na Dubai vraiment penza kala mingi to na Suède a oti kosomba ba produit na oti ko kesu Dubai sikozo sala boy pona nini donc pona yo o nyoso mukeza la ka grave Dubai ezaka na sima awa penza combien de minutes pona koma na Dubai vraiment tala ndengo zolo ba Dubai yango ondireza liboso ndako no okena makolo nini yango te onga na zolo mais tika kosama makambo zo sala ka wana oza na bébé yo oza maman olingo kende na Dubai boy vraiment ozo motekesa bien te kanisa pona yango Zoa troisième plat ya kovanda awa na biso tolia na yo ensemble mais c'est kobanga te ba no travail c'est là qui déjà Zoa troisième plat oya to vanda na yo awa
eza normal o toliano awa kende koluka plan oya ko région de biso awa. Ok, c'est bon, c'est bon. Ya nini yango lisusu yo lobelanga kaka Dubai na yo Dubai. Mbote monsieur, mbote madame, parce que ngai na koti na nga na zongi na ngai à suivre omoni omoni ndongo traitement na mwasi o trataka net esclave azo banga me ko kolia na biso ngai azo lobela Dubai, pardon na lobela Dubai makamba Dubai eza wate kaka Dubai ya mukie kaka 2 jours kaka na osenga yo kaka 2 jours kana ko soba mafuta na Dubai naza na posa na yo soba mafuta na pakola na Dubai penza nini yango boyeko à suivre na prometa qui na ipta kia tia komo na kata liste ba invité na sali nini penza à suivre. Maître Belange Konde Bambo Tsebele, maman na bol sali Sandilange Victoria Esprit Richedel le koloboko et Andy Ball Tozoko Basse Kokoba plus 243 89 55 33 989. Inscription na kata ISED de Inaduc balobi ISED de Inaduc bazali ko inscrire na gradia pe na licence oliye komona bango bazwami na bâtiment ya INTC na ville. Numéro ya téléphone eza 085 mais ake wapi yango ake wapi ake atadi kende kokomama ba place eza vraiment limité soki oumeli okorate inscription pour rien kende na ISC Matadi institut ya Malonga kende kokomama déjà ba inscription esi ebandi pour la année académique 2020-2021 mekaka kobenga comme si bazo yamba était comme si azozwa mutango te CAMS GSM centre d'apprentissage de métiers spécialisés olingi koyekola musala ndeko CAMS GSM ezawana pona kolakisa yo esthétique coupe couture chauffeur mécanicien chauffeur simple awa tokomaki wapi mwana mwasi yo pe akoma kozonga kana ndaku na ye na butu kaka po anini musala eleki ebele mwana mwasi aloba soki bafuta ngai bien te mbele na sina longwa na ngai tozokoba sekokoba vraiment le mbutajoke balobi mbutajoke bokoko liboso hotel le beau séjour na Mbwadu na Matadi na RDC bambote na oya ebele téléphone sonaki nani azala kobenga Colex azobenga à suivre. Allo Colex oui ozalaki wapi ozalaki wapi yango na luki yo na bengi na ye vraiment nazongi mo retard muke olobi nini nazalaki ti na ndaku place osalaka ozalaki te nini wapi me Colex na kanisa koyebisaka omeka kotia makolo kuna te bongo sikoyo ozomona na te ngai natia makolo kuna te yango yo ozolobelanga nabimaki na patron na ngai azalaki na posa ya aide na ngai azalaki na posa ya aide na yo patron na yo na 21h passé bongo mwasi na ya koka ko aider yete oyebi nini Colex zela te kokata te zela à suivre. Mwana mwasi oyo abimaki na patron na ye bakende ko se divertir mwa mukie nzambe na ngai yeyo azongi kase na lembi makasi koleka mama awa tomonaki nani pe ye wana azokota bien badring ela bien badring nzambe na nga nini yango yo omeli masanga kanga munoko na yo bebe aza wapi yango question il faut poser ngai ozalaki wapi nazaki wapi etali yo te oyeba so nazaki wapi nakendaki komela kolangwa olandi yo kana fule losola masanga na uti komela moya kovanda bien na ndako oyo ezaka komela pe na kocontinue komela à suivre. Donc kaka ponga na ngana ke na Dubai kaka pona weekend moko kaka pona losola mafuta na ngai pona ko prendre so ya pona nga yango ndo sala boye siko yo traiter ngai zoba yo yebi place de ça weekend ayo okolekisa yango na kata chambre oyo okende Dubai te na chambre oyo makamba Dubai ezate zwa soin ya mwana na yo ya mwasi yo za mama tala pardon s'occuper na bébé na yo c'est ça mabe yoka nazana eloko moko pona yo Rachel azoya awa kala mingi te azokoma lobby ndeko na mwasi Rachel azokoma lobby Rachel o wapi ndeko na ya mwasi te lié à toilette ya Arabi Rachel yo penza yo mama à suivre
ndeko mwasi azoya na kati ya ndako encore bandeko basi tala ba problème ezoya sikoyo mama encore bandeko basi plus 243 89 55 33 989 toujours ko basi koko avec on dit ball Sylvia est-ce que aussi ici oui na ici ça va c'est bon eko suka boni monsieur ndenge nini yo hein oh oui naza na ngai bien tant nazo ba ke mutu mususu azo asu na ndako epesa ngai 5 oh ozozela mutu na ndako oui nazo zela mutu vraiment hein nakanisi ye wana si akomi déjà ok c'est bon à suivre ndeko mwasi azoya landa eko suka boni tic tac pressing ya malonga pressing ya qualité oligi ba sokolela o bilamba ba nettoyer o bilamba na ndenge ya malonga Rachel ndenge ni voyage no lekaki vraiment zaki stressant hein voyage yango namoni yo sana no stressé été azana stressé tazana bien o lokolo boko za bien te bongo te oui nazana bien omoni hein oh vraiment mission de photos de soin lia pepema hein oh oyebi ke nazolia na ngai malonga à suivre awa pe bébé yewana ba memi pa na musala toujours ko base ko ba avec handball nzambe balali na bango tokata na biso soboza ko lamkana handball bo sala ici Sylvia oui madame ozo sala nini nazo melisa biberon nazo comprendre te bongo lisi aza wapi hein kala mingi ta bandai ko lela ozo pesa biberon est-ce que ye aza orpheline ou comment maman ne aza wapi madame nazo yeba kutu te ngai nazo sala ndeka musala na ngai nani yango azo luka mama ya mwana awa hein oh obungi bo ndenge nini na kanisa yete ozate siko problème eza nini mwana musala za awa lisi bébé o aza na posa ya kolia sikoyo oyo azolesa wana eza ebwele te aza na posa ya mabele na age oyo mabele amelaki mabele na mesaki 2 jours ekoki 2 jours tanga bota baki na mesaki mabele donc eza na ba jour spécial pour kopesa mabele yo yebite oyebite ke soko ozomesa mabele epesaka banduta ekwesaka mabele ndenge za boye ba bébé bakozaka banduta bakwesaka mabele ya bamama na bango yo ozama nazo comprendre yo te ici bébé aza na posa amela mabele nini lisusu yaya na yo na leki bino nyonso bokomi bakasi mpo na ngai o nzambe na ngai naza na posa kopema moke ndeni na yo na yaya no bino nyonso bokomi otumisa ngai boye ya solo wana Sylvia longola eloko na monoko na ye mama aswebra oh vraiment kondima te makambo ya poeta soki ozalaka prêtre te ya kobota mpona nini yo kendaki kozwa zemi mpona nini il faut olia te il faut oliaka ebele sans l'effort ya kolia sans l'effort ya kolia olandi à suivre oh mbote oh vraiment te nazo rappele yo oh te nazwaki baproduit oh moninga nalizalaki koyebisa yo oyebi elongoli batache nyonso babuto nyonso produit eza makasi koleka na kosomba liso epa na yo koleka nazo rappele yo kala mingi te na kosala yango ok c'est bon au revoir ndeko mwasi yeyo o ndeko mobali 16 heures passées yo okolamba na ngonga nini sikoyo ndeko na ngai ya mobali na okala mingi te azozonga il faut lamba po na ye yo kanga ina malamu omoni mwana mwasi aza kuna nafutaka ye po na alamba na kati ya ndako oyo cuisine pesa na kati ya batache na ye donc yo opermetaka mwana musala na yo alambela mobali na yo sikoyo olongo obake biloko na liaki lobi mwana musala mutalambaki yango oh oui ye mutalambaki yango osepelaki yango te oh yoka etali yo te kala mingi te akosisa kosokola bilamba akolamba donc Sylvia ye mutu alambaka na ndako oyo asokipaka na bebe na yo ana ndako mpe lisusu na ngonga oyo azosokola bilamba eza batache ya mwasi eza pe ya mwana musala yoka est-ce que koko zala calme soki na biloko soki azongi biloko ebeli nanu te akotanga journal to eloko moko ya solo à suivre ça va ekosuka boni nzambe na ngai ela ndeko mobali ayaki oh vraiment ndeko na ngai mobali azonyokwa mapenza na mwana mwasi oyo
à suivre. Ye wana téléphone na kaka. Tozalaki wapi? Azo tchatcheka téléphone na. Oh, il faut na bengaye. Il faut na bengaye à suivre. Plus 243. Allô? Oh! Nazongi désolé hein. Nazaki 17 na moi eloko moko boye. Raz na lembi mwasi na yo. Vraiment nazo comprendre te. Nyonso asala kana ndako oyo eza kaka ya kosomba ba produit pona beauté na ye. Nyonso mwana musala ne mtasala ka yango. Il faut olobelela ye. Nakata ndako oyo vraiment nyonso eza yo. Mariage na yo ezobeba penza. Faut bongisa makambo penza. Oh yo kantinga na meka koloba te o kantinga na meka koloba te ye a se comporta kaka ndengwana po ayebi ke ngai na kobeta ka jamais tika ngai na pesa leso tika ngai na lobelela est incroyable penza ye kaka ba beauté na ye ba crème ba nini ba pommade ba savon éclaircissante vraiment ba produit cher bongo oh vraiment est-ce que ça la kate azwaka mbongo wapi na kosoma biloko nyonso wana ko se déranger na ngote bosa na e perturber yote rache ezo déranger yote tala yo oza awa na minuit yo ofozala na maboko mwasi na yo olala na kimia nyonso lokola mobali vraiment mais sikoyo tala oza perturber oza bien te ezo simba te pa na yo. Est-ce que okoko meka okanga munoko na yo désolé penza nazo pesa ka ba souci pona yo ndeko na ngai. OK na yebi ko s'inquiéter pona ngai mais nyonso ko simba nango nazaka na mo ba souci ya makamwa mke balobi ko simba. On dit bolbolenga plus 243 89 55 33 989. Oh mwana mwasi ye yo pe azo préparer ka pe ka thèse na ye ki mwana musala yango ezo permettre afuta ba frère académique na ye. Tozoko baseko ko banzambe o balali na bango tokata na biso tala oyo boye comme si j'aime ndeko olingi koyekola métier na ndenge ya malonga eza de OK à suivre oyo wana tozoko baseko ko ba comme si j'aime ba fongoli ba porte ba inscription ya ofele olingi komona comme si j'aime comment na matadi na Congo central en face il y a qu'une marché au comment on a camps GSM et zawana ce que mon camps au bas comment GSM tende ko mekana ko kendete camps zaka kamoko camps GSM ya papa Florent Dokimwanda olingi ko benga bango na numéro ya téléphone numéro na bango ezali 089 92 280 70 oh oya zotala kama mona kwa zo koma kazo salaka oh vraiment na moni eza mabete oh eza kitoko makasi koleka vraiment ya solo wana oh eza likambo ya problème moko ya makasi oyo biso tokoka ko résoudre te penza et na moni ozo résoudre ya na facilité bo penza exercice makasi boye vraiment kuna mwasi na simazo kitaka oh ya solo wana penza yo sikoyo ozwaka combien na université nazwaka environ 4,37 par 4,37 eza mukiete eza ebele penza oya kitoko makasi koleka oyebi onga nazo kanisa yo oza prêt pour la mémoire na yo penza oh merci beaucoup obangelo ko moko te vraiment na moni ke penza oza prêt pour la mémoire na yo na ba calcul ozo sala na moni ko zwa penza oh penza eza kitoko makasi mais c'est fona kende sikoyo ba ordre zo ya calamité na bongisa table ya calamité OK ça va c'est bon kuna mwasi azotalaka oh à suivre azama yele mwana mwasi oyo incroyable yo ka mwasi peye azo kitaka kaka plus 243 89 55 33 989 nzambe obalali na bango tokata na biso yo ka ye kuna système ko lime kaka ye alimaka kaka atalaka kaka manzaka na ye na kati anda kwa sala keloko moko te oh beauté divine tala lisi oza a ovandi mwana no azolela okoko mema yete oyeba te ezo simba te nazo ko s'occuper na manzaka na ngai ya solo yoka il faut otika makambo olandi buzoba o il faut kata na lisi olandi ezala calme mwana ngai no zolobela boye nazolobela nde yo yo okomi liboma okoma yo ozotuna ngai boni nalobi naza awa atake mwasi osalaka eloko moko te en tant que maman osalaka eloko moko te vraiment yoka
Soko yebaka ke oza prête mpona kobala mpona nini mpe obotaki mpona nini obota mwana oyo nalobi soko memaka mwana na ngai te nayengaki na beta yo mbata ozolandanga ndeni ozomeka kolobela ngai eza facile mpona yo ya kotika wana kojuge ngai yo oza divorce yoka soki ozokoka kosiporte ngai te bima na ndako na ngai zonga na ndako mobali na yo donc kolobela ngai boye te mpenza ndeni oya na ndako na ngai kolobela ngai nasala nini zonga na ndako ya mobali na yo zonga na ndako ya mobali na yo yo oza na soni te bebe oyo azolela yo mpenza na kofutisa makambo nyonso ozosala buzoba oyo il faut esila na ndako oyo à suivre ye wana mpa otalaka telefone oyo ndeko ya mobali oh vraiment oh Rachel osali nini obeti mwasi na ngai napesaki kaka nde mwa leso moke tala kaka atiki mwana na yo azolela me nayebisaki ozala mosika ya makambo oyo bongo te yoka mwana mobali yo na ngai toyebi ke bebe na yo inosa asali eloko moko te mpona amerite makambo nyonso oyo mpona nini boye esheke ya mariage na ngai ake kolobela ngai yoka oza na droit moko te ya koya na ndako na ngai mpe otomboka okoma ntina niva kobeta mwasi na ngai Rachel aza na droit te oui naza na droit te nayebi yango nazomeka kaka nde Rachel zala mosika ya libala nango olandi ça va c'est bon nakanisi te ke okoya koloba bongo vraiment nazomeka kaka kozongisa na raison etali ngai te nati kolibanda ça va nakozala su te wana mpona kolandela yo encore naza divorce bato nyonso bakomi kosokipe bakomi koloba na ngai soki ndenge nini ça va c'est bon nakota su makambo ya bato te awa à suivre tozokoba sekokoba nzambe oyo balali na bango tokata na biso nayebaki te mpona nini kutu na ye awa awa mpe tomoni nani mwana mosala oyo na likangu na ye yo oza désolé te yango te onga nazokanisa mpona yo mpenza mais oyebi ke ngai nakoki kolobela yo te okoka koyoka na ngonga oyo nakoki kotika mosala na ngai te mais lokolo boko olinga ngai bongo te olinga ngai te nakoka kotika mosala na ngai te vraiment esali deji momba nazomona yo te mpenza namona kolisu te mikolo nyonso naye naloba yango te onga na bande kokanisa ntango yo ozwaki mosala oyo Collins na okoka te ngai naza na baprojet na ngai ya korealize yo oyebi yango soki natiki mosala sikoyo nakozwa esu mbongo ya kofinanse baprojet na ngai te me ngai nakozala pembeni na yo kozala buzoba te mpenza tala esali 4 longue ane ke na banda kokanisa na mibombaka ngai moko nakoki kotikaka boye te vraiment yoka famille wana bafutaka ngai bien makasi koleka mpona baservice oyo nasalelaka bango bongo sikoyo bango babomba kotina butu mpenza à suivre famille wana baza na posa ya moto ya koede bango baza na posa na ngai yango mpenza nazalaka wana toujours pembeni na bango yoka oyebi nini okokontinue ndenge okoka kolinga wana Collins oyebi soki omoni ke osilisi mosala wana nde oluki ngai ngai nalembi na ngai koloba boye te tika boyeko soki omoni kolongwe mosala wana nde oluki ngai koluka ngai lisusu te Collins à suivre tozokoba sekokoba nakoki kotika mosala oyo te sikoyo vraiment nakoki te parce que bafuta ngai bien mais kaka comprendre Collins nazolobelela yo e yo ozotala na pembeni siko olingi nini naloba nini lisi tala message ya banque tanga yango outi kodepense combien 350 000 plus 57 000 plus 27 000 kaka mpona kosoma mafuta okala buzoba mpenza oyo ndeni okokosala boye mais eza compte ya biso mibale ntango yo osalaka baretrait est ce que nga na controlaka yo oza na droit kopose baquestion te parce que nga nde nasalaka mbongo wana olandi yo mpenza na 2 semaines odepense mbongo ebele boye nazali na posa na yango esengelaki nasomba mafuta ya kopakola mpenza naza na posa mpo na ngai ezala éclatante naza na posa na continue kozala ndenge nazalaki avant bala ngai il faut natambola na balabala na krakese bato lisi yo ozo réaliser que yo balana na ngai oui nazo réaliser soki okontinue boye tokobeba okobebisa libala oyo vraiment badepense ya 500 000 pour la produit de beauté est ce que ça buzoba compte wana eza ya biso mibale yo olobaki ete nakoki koutilize mbongo wana ndenge nalingi ezalaki avant yo okóma na buzoba boye te
nazo ko s'inquiéter pour la famille na biso soki na tiki yo ko continuer boye oko bebisa libota oyo oyebi nini lobi na tongo makasi na okende na bank pona ko longola yo compte wana te ko sala ngote na ko sala yango ko sala yango te soki ozo dépasser ba mbongo o pona ba crème danoise na yo ba parfait arabe ba lotion ya cher kende ko luka musala o sala wana ko dépenser mbongo ndenge yo lingi oko gaspiller su mbongo na ngate comme nini au juste à suivre pona nini yo za boye penza kaka lotion mukie kaka ya $10,000 penza yango zomona mibala mususu ba osoma ba lotion ba $15,000 ngana seyo ka ya $10,000 pona osoma produit ozomona ngo moins cher yo za l'intérêt ko longola compte oyoter à suivre mama tous ko ba se ko ba avec Andy Ball nzambe balali na bango to kata na biso Rachel Mutajo ke bokoko bambo tsebele Lisi est-ce que moni ndeko nanga ya mwasi azana chambre na yete biloko na yepeza te ozomona teke nazo tala émission moko intéressant na télévision à suivre Sylvia monsieur est-ce que moni Rachel oui monsieur na mona kiye yem ta fongola ki ngai porte te ngai na yaki mais akenda ki esali mongonga mukie olungolo bake akei alongwe na ndako oyo na babiloko na oui alongwe na ndako oyo à suivre merci beaucoup tous oko base ko kuba oyebi nini Sylvia tangu yo sisi ko sala musalo zo sala rejoindre ngai na piscine na bondelio na posa osunga ngai ko sala eloko moko olandia mama o comprendre ngai o sepeli na film o kozanga te ko benga Andy Ball lobele Andy Ball merci na film o télévision OK c'est bon et bandi ndenge nini ya rejoindre na piscine mama nazo rêver to nini yo nini ngozo leka awa na piscine Sylvia nini alingi koloba wana ezoloba nini makambo yo ndenga kamwa na mwasi oyo ya solo wana mobali oyo yangai mobali oyo yanga à suivre eza bien makasi koleka toza toujours na bino IEC Matadi bazo procéder na ba inscription pour na année académique 2020-2021 madame oza na posa eloko moko mama est-ce que ngai naza na posa ya eloko ndozo tunanga ya solo naza na posa eloko madame nakoki na lokolo eloko yango ya solo oui à suivre attention mobali na ngai nini madame oyebi okomi pembeni ya mobali na ngai mikolo yo nyonso nazo komi tu na ndenge ya bopete nini ezoleka entre na mobali na ngai à suivre madame nayebi te makambo ozolobelela musala oyo eza vraiment professionnel ozoko se permettre ya kosekana mobali nanga Sylvia nafutaka yo mbongo ebele mpona kozwa soin ya bebe na ngai ya kopangusa ndako oyo ya kolamba ya kosokipe na lesive sikoyo lobela ngai nini na kati ya liso natangeli yo ekotisi na kosala maseki koseka na mobali na ngai à suivre lobela ngai naza désolé madame zala désolé ya yo moko à suivre yoka ngai malamu zala musika ya mobali na ngai noki te sabedi mwana kini sabedi waka seva mama nzambe balali na bango sobo za kolamuka bosala Andy Ball signe plus 243 89 55 33 989 bandeko nyonso bozolanda biso olingi kotala ba film na biso en direct na YouTube luka biso na Andy Ball TV soki luki Andy Ball TV okomona ba film na biso nyonso eza kuna okosepela à suivre mwana mobali yeyo abandai ko ya ezosimba te na kati ya ndako oyo nazo comprendre te nini oyo elingi koloba complexe colère de la rédemption mais moi si andenge nini oye azali kaka na mwa likambo mukie ye penza azoyi na batu nyonso azoswa na batu nyonso azotia batu nyonso mal à l'aise les profs casse depuis comme si j'ai sam azo permettre ngai te kozala na kimia maître Belange Konde oza bien oui naza bien yoka
naza na projet moko na oyo esengelaki na sala hein naza na posa vu que yo osalaka ba exercice wana na domaine na ngai na posa osunga nga na ba dossier moko mukie avant que yo zonga na ndako na pokwa vraiment signalaka nga na kopesa dossier moko memepa na yo na koyebiso osala nini pona yango tant ko zonga na weekend o memela nga yango vraiment na oyeba nini kwa kosala ok c'est bon yepa ya kaka ok pa oza awa pona koseka oza na ndako akopangusa kuna te hein pardon madame nini yango elingi koloba hein signification nini yango zoluka est-ce que ngai na pesa ke mbongo ebele pona aya kotikala awa kosekaka na yo hein yango lisi yoka est-ce que kotika buzoba oyo ye azosala pona biso mibale hein oyoki ngai siko toza nini toza presque 18h siko nini ngonge koki pona ye akende allo azonge pa na ye limbisa ngai mese fona kende telema wana yoka ngai kende na kati sala ba ta chose na ngwana soko silisi ana 18h na posa olongwa okende vraiment collection ngonga awa to olandi ok ngonga no musale se silaki yo s'assurer que otie ordre na ndako nyonso ordre na ndako yo sala kanini lisi yoka mwana musala na yo aza mwana musala na esclave na yo te poni yo zwaka so ya mwana na yo te examiner bébé asi asubaki déjà vérifier bébé wana na posa ba changer couche poni yo sala kango te yo zali mama ya mwana oyo yoka na yuti kotia lotion moko arabe na po na ngai euti Dubai na kokoka kosimba couche ya mwana te outi kotia lotion arabe na po na yo mais utiliser ba gants à suivre olobi nini utiliser ba gants ndenge yo koka kosimba ba couche ya bébé na yo te otie mafuta moko ya chair utiliser ba gants yo lokolo za scientifique utiliser ba gants te à suivre tout ce qu'on va se kokoba avec Andy Ball asala keloko moko te na ndako na ye Sylvia s'assurer au bongisi bébé malamu noki na kosalo mabe mbuta joke bokoko bambo tebele awa mwana mobali yeyo avandaki kaka azomelaka akoma moto na milangwa plus 243 89 55 33 989 oula so you now ignore me donc siko ozoko ignorer ngai ko ignorer yo oh est-ce que yo lobeli ngai na répondre yo te oh makamni yango ezoleka awa makamni ezoleka lobela ngai ozolobelela nini Sylvia namona ki lolenge oyo talaka mwana mwasi oyo namoni eloko moko zo ressentir pour mwana mwasi bongo te il faut la malade yo il faut la malade ngai malade abotola ebi nzambe na ngai donc yo ozo ressentir eloko moko na mosala wana bongo te yo ozala na besoin ya kopesa ba dossier na yete ti okutana na ye yo ka mwana mobali yo penza o bengani ngai olobeli ngai n'importe quoi liboso mwana mosala nalobi soko banda ko remplir ba devoir na yo en état mwasi olinga ko zala mal à l'aise boete yo sala kinini yo o déléga ba tâche na yo nyonso pa mwana mosala et ozana posa ofunda ngai yo obimaka na ye yango o ngai nazolobelela yo bimaka na ye penza ko ignorer yango te oyebi nini yango ngai nazolobelela yo soki obandaka kosala devoir na yo en étant femme mariée olinga kozala mal à l'aise boete mais te yo soki pa na mobile na yo te opesa nga nzoto na yo te nzoto no eza plus important kaka balei de beauté na yo yango nde mtezaka makasi e yo ozo sutukela ozo na soni te pesa ngai nazondimela yo te eza problème na yo à suivre tout ça toujours na bino toujours avec Andy Ball plus 243 89 55 33 989 Zambé au balali na bango comme si je somme oh il faut banda ko liaka ba biscuit olandi faut banda ko liaka ba biscuit liaka ba biscuit kama mabele lia biscuit eza bien penza liaka pe ba biscuit à suivre mwana mwasi waza wapi oh Sylvia à suivre Sylvia oza wapi oui madame Sylvia oza wapi oh madame memela biberon na ye ok ça va c'est bon à suivre et maman tout ce que azolesa mwana ba biscuit meka ba biscuit yo mabele kaka nga mabele nga na mesaka ngo bana te simba à suivre tout ça toujours na bino yoka nazo zwa ma ya mabele nazo tia na biberon oyo
soki aleli omelisi mai ya mabele wana balobaki amelaka mabele nazotia mabele na biberon mais yoka komeka kolobela tata na ye te ke natiaki mabele na biberon oyo komeka kolobela ye te nakobenga ota na kosilisa tika mabele na ngai yo tika mabele na ngai aswiva nzambe na ngai ye alobi akoki komelisa mwana te noki mabele ne kokweya azozwa mai ya mabele azotia na kati ya biberon mpona bamelisa mwana landa ekosuka boni plus 243 89 55 33 989 monsieur oui biloko na ebeli ok merci beaucoup pesa ngai ye yaka bébé à suivre bébé bébé Sylvia oyebi ke résultat ya musala osalelaki ngai ezalaki bien makasi ya solo projet ba approuvaki yango ezalaki toko makasi koleka vraiment nakanisi ke ekokaki komatisa ngai promotion vraiment ya solo wana sikoyo directeur mutazoluka ajuge makambo nyonso oyo obosaki kitoko makasi koleka vraiment nana esengo makasi koyeba yango félicitations monsieur félicitations oui mais yo ozo mérité ke augmentation nga mpe na peso félicitations eza important te monsieur eza important eza na eloko moko na ngai nalobelela yo eza nini nakanisi ete ozo mérité na bakiso salaire nini nzambe na ngai na edaki yo te mpona yo futa ngai te eza bongo te nazokomilobelela tel ke nazwi eloko moko nazwi promotion nzambe na ngai mpe azodonkaka kaka asuivre naza na mposa osala eloko moko yaka kovanda na ngai nazosala na projet moko boye ekobakisa masu na mosala na yo ya vraiment eza très important mpenza ok monsieur olandi oui monsieur asuivre bango oyo bazosala mwa baexercice na mwana mosala onakotaki déjà formule moko na kati kuna eza kaka ya kobakisa badone na kati ya baquestion oyo mpe kotala baanalyse nyonso ndenge ezopesela asuivre awa tomonaki mwana mwasi yeyo akomaki kosuspecte mobali na ye na mwana mosala plus 243 89 55 33 989 mbote madame okanisaki ete ngai na ngai nayiba yango te yo ozosala koleka oyo bazofutela yo eza yango te madame est ce que mpona yango ngai nazosala maseki to naza zoba yango bongo donc yo oza na posa mobali na ngai bongo te donc makambo nyonso oyo babetaka masolo na bana misala eza ya solo bongo yo ozo répondre ye oui monsieur mais oyebi na kati na yo oyo oza nango posa kaka ozwa ye okanga ye oza na maboko no madame kanga monoko na yo épargne nga baexplication nyonso wana ozoka koloba yoka kende na kati zwa babiloko na yo nyonso bima na ndako na ngai misala na yo à partir ya lelo esili eza esu nécessaire te olandi nakofuta yo salaire na yo e na baprime nyonso na prometaki yo bima na ndako na ngai pardon est-ce que okoko kende okobima na ndako oyo nana posa musala oyo mpona musala vraiment bima libanda ndako na ngai noki te na kobwaka ngo ngai moko limbisa ngai madame nzambe na ngai buzoba ela abenganaki mwana musala olingo botola nga mobali na nga kaka na miso na nga bobotola nga mobali na nga à suivre buta joke bokoko bambote ebele nalobi ekolekisa ngai bata na ngai te yeyo yaki aye kosignale mobali na ye likango na ye nayebi te nasali nini mpenza nasali nini naza na posa ya mbongo oyo mosala oyo ememelaka ngai ndenge nini nakofuta loyer na ngai na soutenance na ngai vraiment ndenge nini naza futi penza Collins naza futi ça va yoka oyebi oza ngai naza pembeni na yo yo est-ce que ozoyoka nga ozoyoka o ngai nazali koloba okolobela yo yoka lokolo boko okokoya kovivre na ngai na ndako na ngai oyebi ndako na ngai eza monene mpenza est-ce que oza sérieuse oui vraiment naza toza tolingana merci beaucoup mpenza merci beaucoup ça va c'est bon pas de problème yaka naza na posa okozala toujours wana pembeni na ngai tika kolela nakozala wana tokosomba biloko nyonso ti tokobala na olandi ok ça va c'est bon vraiment
Ekosimba, merci beaucoup. Oh, vraiment, kende kolata to kende kasi. Oh, Lissi, à suivre. Lissi, mais nazo benga obanda kalni ezoleka nini yango lisusu, hein? Déjà 8h déjà. Batu nyonso quartier mbaba ibando yokake oyokangelanga. Yango makambo nga nazo lobela. 8h yango déjà, maintenant nazo loka kolia te. Déjeuner nanga eza wapi? Nazo comprendre te. Oyebi te nzela oyo memaka na cuisine, to oza na posa ya boussole pour l'action nzela oke na cuisine. Olingo lobela nga Sylvia za wapi? Pona nini yena na komite sikasikoyo? Oh, Zambe na ngai. Naza surprise que ayebisaki yo te ke akoya lisusu awa te désormais. À suivre. Ozosa maseki to ndeni, osali nini? Osali nini vraiment? Na sali o esengelaki na sala pona ko sauver mobile na ngai. Ko sauver mobile na yo, Yonde il faut oser la sauver, yonde faut la sauver. Engaite, donc yo omeki ko bengana kaka mutu aza innocent asali eloko moko te ya solo, lobela ngai, mobile na ngai. Aussi omona mobali alobela mwasi na yeke mbotela kolola boko na kosaka yo na bimaka na mwana musalo si omona yango esalema wapi? Bino bowanga na kaka. Bino bowanga na kaka. Bino botalaka basi na bino ata baza kitoko bokenda koluka kaka obembaka libanda kokosaka bango. Oui, à suivre. Et sengela kina benga na yepe akei. Oh, Lissi, est-ce que nazo yoka yo? Yo ozo funda ngai ke ngai na bimaka na Sylvia? Est-ce que oza sérieuse? Yo yango na kwa ko yoka yo? Webi nini? Na ko discuter na yote. Naza na posa osalela ngai déjeuner na ngai nazo zela yango. À suivre. C'est là déjeuner nazo zela yango. Yo c'est impossible pendant moi moi petit déjeuner. Et pardon ça pas cité Oza poso lia nini? Olingi ko lia nini? Olingo lia nini? Oko répondre te? Mama, à suivre. Tous okoba se kokoba. Mwana mobile akomaki moto na milangwa komela parce que na ndaku ezo simbate. ICED inadique que bazo procéder na ba inscription na gradia pe na licence bazan na sciences infirmières kuno kokuta hospitalière et EASI, gestion des institutions de santé, sage-femme, technique de laboratoire, santé commerciale, bazali pe na informatique de gestion, environnement, management de projet, gestion des ressources humaines. Oli komona bango koma na ville na bâtiment ya INTC numéro ezali 085 51 33 349. ICED inadique institut ya Malonga ya kitoko makashi. Tozoko baseko koba. Yewana pe azo melaka azo bengaka kaka nani. IEC Matadi pe bazo procéder na ba inscription. Kima na lombango kende ko komona IEC Matadi parce que ba place est limitée. Complexe scolaire de la Rédemption. Awa tomonaki nani? Mama na mwana bangwana balalaki. À suivre. Mais makamni le kiawa, Elo moko le kiawa te. Na teka nde bébé na ndako. Na mbeto. Mais chambre et communauté champ de bataille à guerre mondiale bo salité bo ndeni. Oh ya solo? Oh, na eba écoute guerre mondiale ezalate, yeku na ba réponse à ça na raté ko mekanga ite lisi. Ko meka kutu te webini na olobelela. Na olobelela nini? T'as la chambre n'engezali, pour nani des en désordre pour ici, ba couche les colo ya ba mesa, tu les colo ya ba vitre aux autres ba couche au vandu wana olali kaka vraiment. Est-ce que problème nous ani, t'as la chambre n'engezali vraiment, à suivre. Kolia, oye pona kolia, oui n'est pas kolia. Kolobelanga te kolia ki libanda pa nkota. Olobini tala ko bandela lisusu te vraiment. Nakanisi ete vraiment mabe kwa kozate pona yo pen. Commander loko moko na restaurant parce que ngana lembia na olamba na ngai te. Nini yo yaka keno lambelanga yaka telema keno lambelanga. Tala yo kolala te so lambele ngai te. Ozokisi ngai tala olexaka journée na ndako ka ko sela o moko. Mais ni ngo simba te na yo vraiment. Oh, yo za mwasi martini na moko. Te pardon. Mais si ko kako kenda ko zalaka agressif kako okangelanga kaka okuko kenete kako lino ata na restaurant vraiment tala ndeko grife ngai obite na somba ba produit na Dubai penza tala ndeko zokisi ngai penza à suivre likolo biloko ka bo penza ko no changa tâche penza
oh ya solo baloba pena mobali waza na nzala za pena na kanda makasi ela mwana musala opeyi wana babenganaki ye alongwaki musala avandika ye moko azokomaka kaka calvaire eza na kati ya ndako oyo plus 243 89 55 33 989 osepeli na filme oyo kozanga te kobenga Andibol lobele Andibol merci na filme oyo tieli biso GAMS GSOM centre d'apprentissage de métiers spécialisés. Il y a Papa Florent Dokimwanda depuis Matadi balobi bazo procéder na ba inscription eza ya ofele na kati ya GAMS GSOM Matadi réduction ya 50% et c'est le miwana téléphone est sonné mwana mwasi yeyo azalaka bonne na kati ya ndako ya mobali bazo nyokola nini kaka akomaka ye moko andima kozala bonne pona azwa mbongo afuta ba frère académique na ye au pays yo madame réponse yo avandi kolobote asomba mafuta opakola na Dubai well ici nini yango sous ngolo ba vraiment nini yango nini lobelanga ko esimba te vraiment ndako nyonso salité et comme dépotoir mais yo mwasi ozawa na penza makambo zaki boyete ta mwana musala zalaki yawo pardon ko comparer nga na mwana musala te na comparer te na ndenge nini yo so ki parana bilamba na ngai te bilamba na ngai so komi salité o komi ko tia ba couche likolo ba mesa vraiment salle de bain kutu et komi noir vraiment nazo comprendre te juste ndako nyonso yoka yoka oyebi nini moninga nakanisi ete ngai nde kosa makambo nyonso yo oui na lembi okomi kotungisa matoi na ngai nyonso kangela nga kaka lisi asali boye elingolo bake yo ozwaka conscience pour changer bongo na oke na ngai olingolo banini olingo nazokende pe nazomema bebe na ngai nalongwe na ngai komeka kutu te okoko kende yo moko kolinga kende na yo mais mwana nanga dikela ngai komeka kokenda yete ça va problème ezate ngai na kena nga kasi na kei lisisa ndengo lingi kokena mwana ngai te etali ngai te yo komema mwana ngai te na kenga mokutu mwana ochanga ba charge na kena ngai yo za mwasi marque ni nango penza mwasi alobi nyonso tikela nga tante lisi asali bo ça va ekosimba mwana ngai simba aza mama te tant na balaki azaki boyete vraiment azaki différente alaki parfaite vraiment alaki vraiment na batension makasi penda na ebite o ezokomela ye penza mobali avandi na ye kaka ye moko mbote Rachel ndeko mwasi yeyo aye à suivre vraiment ezaki terrible pena makasi ezaki terrible stressant makasi vraiment musala ilekaki ebele makasi koleka kosokipe na bébé vraiment ya sulu wana penza ok c'est bon esenge nazonge pa na ngai tika kolela vraiment concentration il faut ça makasi koleka à suivre ça va c'est bon Rachel yoka nayebi ke otombokelaki nga par rapport ya o elekaki wana vraiment ozo comprendre ngai pardon oyebi kosala nini en vérité nayebi te à suivre mais nakozwa solution moko kala mingi te naza kaka na posa o edenga liso ya kobomba mwana oyo mwana ngo makai nga makasi ok c'est bon il faut mwana ngai bébé o makai papa yo na mwana musala avandi mwana nga musala oza super esa mikolo vraiment o manke nga makasi penza ya solo penza ça va na invité yo awa po naza na posa ya aide na yo ya solo monsieur lisi aza esu na ndako te akendaki na ye tokabwani na ye ezalaki facile te mpo na ngai ya kozala na bebe vraiment na pase bata moko apasi makasi koleka me na kosepela oyo na ndako na ngai oyo ede ngai mpenza olongola nga na bakoshemar nyonso oyo vraiment nakoki koforce ye pe te mwana mwasi wana azalaki mpa na ngai mpona kozwa soin ya bebe parce que leki na ngai aza vraiment occupé yango na desidaki naluka yo oyebana kozonga osala na ndako pardon nabondeli yo na posa na yo mpenza osala vraiment nayebi ke esali mikolo ebele oza makambo ebele okopa kosala me nakosepela ozonga na posa lisungi na yo vraiment pardon esunga ngai mpenza kozwa soin ya mwana na ngai vraiment naza na posa na yo mpenza na kati ya ndako monsieur nakokaki kozonga epa na yo te
mwasi na yo azalaki kanda makasi epa na ngai ntango nazalaki kuna. Oui, nayebi yango me permettre ngai ya kosenga pardon mpona makambo nyonso oyo asalaki yo. Vraiment nabondeli yo. Oyebi kobala eza likambo moko ya facilité, nalingaki ye mpe namekaki koprotege yo, nakokaki kaka te kosala oyo elekelaki. Vraiment nazalaki désolé mpenza. Oyebi na vraiment désolé na makambo nyonso oyo asalaki yo vraiment. Yes, sir, I know. Oyebi ke nga na respectaka yo. Oui monsieur, nayebi ko respectaka ngai. Mais monsieur, naza vraiment désolé, nakoki te. Nakoki te kozonga na ndako na yo, naza vraiment désolé. Oyebi nayebi ko za mutu moko malamu mpenza, mais na okokate mpenza. I suivre. Oh, mi batela ma Sylvia. OK, c'est bon. Madame Baboté alobi en tout cas na ke na ngai parce que yo nyonso ko gangela kaka ngai. Allô Sylvia. Moteo. Ah oui. Oh, pardon na bondelio. Est-ce que toko komona na posa ko loba ko solo na yo penza. Ndima ko pardon na sengi yo vraiment. Eza vraiment urgent. Oui. Toko komona na ata na bar o eza pembeni wana. Nazo koma wana na kucho koma kala milite. OK, pardon na bondelio. Tete ko banga te zwata na onyo so vraiment. OK, ça va, c'est bon. Tokuta na kasi mama. Mwana mobali alobi trop c'est trop. Soko ko kende na yo metikela ngai mwana. Nzambe balali na bango tokata na biso. Bolali, so bozon direct na andi. O na lobaki yango. Zoba ya mwana mwasi oyo abimaka na mobali na ngai. Ou vraiment ye penza mwana musala oyo akoyi na maboko na ngai na nyonso nga na sali po na ye penza. Ela buzoba à suivre. Maman, on a coupé ça et les sommes au akobosana kango jamais na vie na ye. Nzambe na ngai. Malgré alonga ki libala mais azo fila kaka mobali. Mobali alobi ye moko ko non ndenge za boy vraiment Sylvia ozaka mwana musala na nga allo aobenga nani. À suivre. Oh, na moni penza o nga nazaki na posa na mona penza. Oui, na moni yango. Naza na posa bo enlever ye. Bosala yango penza malonga makasi na lombangu koleka. Bon enlever ye. Oui. Vraiment bosala yango penza. So bosala yango bosala nga signe. OK, ça va, c'est bon. À suivre. On a pêché confiance makasi koleka. Au revoir. On dit bolbolenga. Mwana o buzoba. Kolo babote yeyo. Okanisaki ke okokai kosala yango lisi, O tokotala malamu makasi koleka tokotala. Comme sujet SEM, centre d'apprentissage de métiers spécialisés, balobi ba inscription ezoko bakuna. Oh mbote messieurs. Et encore ici à Bethlehem moko mama à suivre. Oh Sylvia, ba meloni ya komela. Oh ça va. Et loko moko te. OK, ça va, c'est bon. Ba memeloka moi et loko moko te na omelelo côté. Sylvia na ebike na otungisa yo vraiment mikolo nyonso. Sylvia, messieurs. Oh pour na ko perdre bâton te vraiment. Nazo bondela yo vraiment. Mbala ya suka penza, Luka force katina yo olimbisa mwasi na ngai na bondeli yo penza. Honnêtement messieurs, na limbisa ye. Mais siko pona nini okoya na ndako na ngai te oya kosala ozongela musala na yo na posa musala na bébé pesa na besoin na yo vraiment. Messieurs, batu bako kanisa nini penza ke mwasi na yo akei ngai siko na banda kosala kuna. Oh Sylvia. Okotika ka bébé na nga sufika boy likolo ya obatu ba okanisa tala te eza yango te onga na loba sikoyo zonga te soki eza kaka pona ngai te sala ngo ata pona bébé yo mwana musala na nga vraiment yoka mbala suka o tokutanaki na yo na mekaki bana misala ebele koleka me moko kutu akokana kitendeti yo vraiment moko pe azomesana na mwana ngai te mwana nga lelaka kaka penza asekalmaka kaka soki yo ozana ye vraiment yo oza mutu oyo esengeli ozalaka na ye parce que yo kaka esengo soki aza na yo na bondelo na bolingo nzambe na bana na ye vraiment s'il te plaît na posa na yo pona mwana nga ya mwasi esui Madame Beauté yo pe mafuta na kopakula kenda kosoma ona Dubai bazwela kango visa pona zwaka mafuta kopakula tozoko basiko koba nani Rachel ndeko ya mobali à suivre ndenge nini c'est bon mbote boni yo oui na ça bien à suivre on a vraiment désolé pona yo eza faute ya mutu moko te na ngai bien nazomona mona musala na kanisaki na tikaki olata ni elekaki vraiment na komioka bien te
na kansi il faut na pema penza na benga déjà na biko ou ya sulu ou vraiment problème exacté vraiment na zongi penza na oyo sengela ko kanisa penza na solo na Sylvia et Sylvia a sepeli ko zonga na ndako kovanda na biso pe ko prendre soin ya mwana ya solo wana oh vraiment na sepeli makashi ndenga zongi penza vraiment sali bien ndenge mwana musala o azui temps ya kozwa charge ya mwana penza ou baseka ki savedi ou vraiment ou tala Sylvia merci beaucoup infiniment ou oza mutu malamu penza makasi koleka wa kitoko ye bien oh vraiment oza mwasi moko kitoko makasi koleka savedi mwana kinwe ka savedi à suivre. On dit Bolbolenga, plus 243 89 55 33 989. Bande konyo so bazolanda biso na Togo, balobi bambote na bino ya ebele, boza branché na espace savoir voir. Olingi kotala biso en ligne na YouTube, bino bozolanda biso na Congo Central. Ceux qui oluki Handiball TV okomona biso, okosepela na ba film na biso makasi koleka. À suivre. Mamai na WhatsApp obengi biso na plus 243 89 55 33 989. Mwana musala azongeli musala na ye. Nzokande mwasha libala abandaki deja kokana ya lobi eloko na bandaki kosela komona yangwana. Nzokande obimaka na mobali nanga or eya nango bongo te. Tuzoko base kokoba. Mwana mwasi super beauté. Po na ye mafuta na ye ya kopakola il faut ba dédouaner yango ebima na ba conteneur. Afuta avion azwa visa akene na Dubai kosomba kaka mafuta kopakola abanga kakolamba nokite nzungu ekokata manzaka na ye talaka bien monaka pe bien tozo zoomer toujours na système mystique fourmé ba filma anzibole kitoko na elengi mwana musala ye moko azwa ki charge ya ndaku plus 243 89 55 33 989 na kati ya Congo Brazza topesi ba mboto belé na bande konyoso bazolanda biso kuna balobi film oyo esepelisa bino na RDC na Kinshasa Dr Gilele Bourgeois Nzambe a loposo bambo tebele tuzoko baseko koba mwana mobali pe yo autangi musala azongi mwa musala sali alembi yeyo alalaki boye malamu monsieur na lembi désolé monsieur vraiment na yeba kiteke sengela ke zonga déjà grave tu vraiment et alali lala continue kolala na yo mwana waza na problème affection maman à suivre monsieur biloko na weza déjà wana na servi ya kolia pas de problème ti yango kasi pas de problème vanda nanu na lobi vanda te vanda vanda bien oyebi nini na zopesa o merci vraiment na makambo nyonso oyo ozosala pona famille nanga oyebi mwana ngai nanga toza vraiment na esengo nayebi kute kuna pesa o nini peza merci beaucoup monsieur naza vraiment sérieux nakanisaki na eloko moko ya koprouve yo na esengo naza nango envers yo osilisi na ba étude na yo e ba note na eza kitoko namoni koza mayele makasi vraiment namoni aza na sitina nana posa okende kosala kuna na moninga na ngai nazuli yo musala peta vraiment merci problème ezate à condition que olukela ngai mwana musala mususu ako répondre na batâche oyo yozosala ça va na koluka pona kozama na musala yango na ngana lobela ça va c'est bon on sa table à suivre tuzoko baseko koba ila ekosuka boni plus 243 89 55 33 989 tuzoko baseko koba osepeli na film okozanga te kobenga handiball lobele handiball lobela ngai vraiment donc yo na ndaku oyo ndoko mikovanda eloko moko te oyo kokai kokanisa vraiment après colis nyonso oyo asalaki mobile na yo ekobandela kutu kombo ya mwana wana te basouffrance nyonso na moni likolo na ye oyebi ke likolo ya mwana mobali wana nde babengananga libanda yango nga nazwaki ndako afutela eza mposa kolobela yango te nayebi histoire na yo nayebi ndenge yo nyokwambaki ndenge obatela ye mobali wana oza kovivre na ye mpenza kotolobela esu likambo zoba wana azala ne na mbongo te kaka nyonso nga nasalelaka ye sikoyo nini osalelaka na patron na yo awa eleka nde nini na yo awa otikela ye ka tamboye kaka vraiment olingi oloba nini na yango
aza na bien patron na ngai mwasi na ye azo manquer makasi pena na ebite ndeni ko aider à retrouver mwasi na ye nini ko à retrouver nani yo fona peto ata gifle ngo bani akende ko retrouver mwasi na yo ne sika nyonso ozo mona teke yo faut récupérer place oyo tika koloba boye oyebi ke nga za genre abaso baboto bala batute na yo kiyo na babanda ko nyonso a bien penza ozo rêver olingo tika ka ele ka bo chance ndeka ka bo pardon to le makambo susu il faut na kende ko tala njungu na zola makuna likolo ela asui okosunga ngai na porte te memela ngai ye ok bébé vraiment tika na tontine ok c'est bon asui oh vraiment wa kitoko makasi koleka wa bien makasi koleka ndenge nini yo asui mwana mwasi ye yo abanda kotambo nzambe nanga bakil na pa ye nzambe yo bayaya bakotela mwana mwasi baenleva ye ngana toyebi mwasi andako abengaki alobi ye bakangi maboko na sima mwana musala ye bakangi maboko na sima baenleve ye au juste plan o eza ya nani atala boye nani yango abanda kokota plus madame na ye akala ye akoti yo wana ovandi awa na lizana poso vana na mabele penza limbisa ngai madame vraiment na posa na zonga na ndako ozo fongola munoko na yo oloba ozoloba naza vraiment désolé okanisi na ebite makambo yo ozo sala Sylvia yo penza okoti na kati ya ndako na ngai pour kozwa place na ngai ya solo vraiment soki yo soki mala mobile na ngai na tika kozwa place na yo te. Est-ce que okoloba nanga na za patron na yo ou obengana kinga tuko se rappeler te ko bengana ngai yo nde problème ka yo oyo kakate nyonso ezo tourner le kolo ya yo na beauté na yo beauté na yo kaka Sylvia asui ou mobali na yo alingaka yo kaka nyonso o ekomelaki ye eza conséquence ya oyo banda ko sala likolo ya nzoto na olingaka makasi. Sylvia okokaki komelisa mwana pe kozala na mobali na yo vraiment okoki kolamba sans kozika penza okoki kosala batache na yo nyonso en état mwasi vraiment okozala toujours fraîche mais yo comprendre ta elo komoko te yo ozokisaka bato nyonso penza s'il vous plaît madame Sylvia juste ta mwana ayebi yo nanu te kotika ye kaka banda côté a souffrir batant epele vraiment aza na posa ya besoin na yo ti aza na besoin affection na yo penza ndenge na lobelaki yo eza pasi vraiment makambo nazo salisaka makambo musala eloko moko te za entre ngai na mobali na yo vraiment eloko moko la muno vraiment na bondelo na bolingo nzambe na bana na ye vraiment naza wana kaka pona kosunga libota na yo nasalaki yango pona yo pe pona bébé na yo na bondelo pardon madame limbisa ngai na ibimaka na mobali na yo te limbisa ngai à suivre tango yo obengana ki ngai nakanisaki ete okokoma mwasi penza okokoma mwasi malamu penza mais tango ayebisa ngai ke okendaki na yo esala nga pasi na lelaki makasi vraiment na bondeli yo madame yoka ngai ozana na place na ona kati ya mariage oyo nyonso esengeli osala olobela mobali na yo oza désolé penza yango ka ifo lobela mobali na yo s'il vous plaît na bondeli yo vraiment eza trop tard te madame eza trop tard te na yebi ke na kozala na yo toujours nyonso yo kosala na ozala toujours pembeni na yo na kozala wana pona ko guider yo vraiment pardon penza à suivre comme si moi mwasi azoi na conscience mwasi ba beauté comme si azoi na confiance na conscience à suivre pardon na bondeli madame bébé sikoyo tika ngai na kanga bibero na yo na yebi keza kitoko makasi koleka vraiment na sepelaka tango sekaka vraiment mama no azo manquer ngai makasi ngai pozo manquer ngai mwasi akotaki nzambe na ngai ozo sala nini awa nini yango ezoleka awa monsieur nakutanaki na madame pe yo o manquer nga makasi yango na ye lisusu vraiment lisi lobela ngai pona nini na réaliser ba erreur na ngai
et naïe vraiment naza désolé makasi naza désolé penza na s'est décidé na changer penza pona yo pe pona mwana na biso penza oh bébé zala calme kolela te zala calme bébé mwana na ngai à suivre oh monsieur pardon na bondelio limbisa ye vraiment pardon tala ngai penza hein oyebi ngai tonga nazalaka sincère vraiment naza désolé penza na bondelo na bolingo nzambe na bana na elimbisa ngai penza na promettre yo na kozala penza mama moko ya solo pe na kozala mwasi pona yo pe pona mwana na biso hein vraiment na bondelo limbisa ngai oui monsieur hein pardon na bondelo limbisa penza monsieur naza vraiment désolé oh lisi yo po mankai ngai makasi o mankaki ngai makasi koleka mama yangwana bolingo ezongaki lisusu oh yaka oh merci monsieur merci na ndengo ndimi madame merci oh merci yo pe mona msala na biso à suivre libota yangwana ezongaki na kimia mwasi a réalisé ma bene o monka ngai makasi ngai pe na mankaki yo makasi koleka oh mama zongi na ndaku voilà fidèle branché et uti musala ya humble serviteur na bino on dit bol bolenga Kwanti bisika nyonso bo uti kolanda biso bambote na bino ya ebele film o eza disponible olingi kotala biso na YouTube soki o composé Andy Ball TV o komona ba film na biso nyonso eza kuna numéro na biso ezali +243